Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc voilà, merci la fidélité, merci la confiance. Vous continuez toujours. Coupé Sabiso na Global Télévision Moscou. Donc voilà, toujours émettre depuis la ville de Kinshasa, toujours à Moscou. Donc ça fait déjà toujours qu'il y a déjà 2 mois depuis Toyaki, toujours à Kinshasa. Topesi, un grand merci. Nabandeko nous surtout va continuer à soutenir Global Télévision Moscou, hein, donc vous a vraiment ébélé. Vous avez tiré sauté, na ba message, vous avez tiré sauté, ba remarque, ba suggestion, vous avez tiré sauté. Tout ça toujours reconnaissant tokotika kobosana oh bozo salate et pas na global. Donc merci na disons qui vit là, merci na Stone Pantou, merci na Tessoiro, merci na Maman la biso ABDZ, merci à vous tous. Oyo, hein, la Dimfumu, merci. Hein, Foggy Apple, merci beaucoup. Merci na Santi BKT, merci na Eliane Sana. Merci beaucoup na Nathalie Chichi, merci. Na Bella Rumba, merci beaucoup. Na Béatrice Moutombo. Vous avez vraiment ébélé. Oui, vous avez tika bisoté. Vous en avez toujours wana même moral. Alors, barango toujours, hein, ceux qui ont bana li bosso kouteni na vidéo oyo ko hésiter et surtout ceux qui ont vraiment vouloir s'abonner la chaîne Abisso et puis Kobosa na cloche il y a notification T pour ne rien manquer, hein, donc l'actualité nous surtout tout côté saka au raté yango vraiment té. Alors tout ça dans Congo l'actualité ça vraiment belle, l'actualité surtout côté musical, hein, donc ça fait aussi très longtemps tout solo li vraiment inhospité, je crois l'obito ça les fort wana pour nato ya pina l'actualité nous surtout na Italie inosbi, donc akenaki ko fêter Noël na Goma, donc on a déplacé de guerre, hein, donc voilà, et ça là qui bien, et puis à la ça qui paie les sous donc cité ou moja OEP naba sinistré à volcan Niragongo, donc voilà, ça fait vraiment un peu longtemps tout solo li inhospité à se préparer déjà fit Mogozo Bimaye na Wilo Longomba, donc c'est pour bientôt déjà les 31 décembre avec un pacte na idéologie, hein, donc voilà bandego belé, hein, donc bah fanatique et belé inosbi déjà, hein, kalamingte lobby to sala fort wana to zo ba élément nyonso tout ya inosbi et comment et ko to zongi sa ndenge za liboso, hein, ndenge za ma liboso, hein, to solo les padres, hein, bah actualité à les padres to no chape ba actualité nyonso tout ya inosubito ozongela yango, hein, donc bandeko tout ba griffe nyonso tout ba fano balingaka inosubi, hein, donc tozozongi c'est la bino yango, hein, kaka ndenge ezalaka. Donc côté lisusu papa chéri tomoni abogeli biso balle de match et tozomona na temps nyonso tout papa chéri afandaki et tomoni quand même générique na ndenge nini na 5 à 6 jours, hein, depuis Bimaki, je crois, ce qui n'a pas sanité. Il a déjà 500K, moitié déjà. Il y a 1 million, et je l'ai force et artiste. Donc, vous comprendre. Et Sengiga, non, na papa chéri, América, ko alimenter un peu les réseaux sociaux, pour ming, yazala, ming, côté Snapchat, mais, tout ça, vraiment, ça, la promotion, ma casse, papa chéri, ça, na fanatique, et belé. Je crois que 1 million de views là qui l'élo et pas papa chéri et vous allez vraiment vilo au moins au bêta au dada. Donc côté papa chéri album balle de match, album qui toko kani tolobaka, donc toujours on a temps ya ko savourer yango to yoka yango lisusu ka ndenge zalaka, et je crois to ya susu na ba to ya pe susu na ba analyse to mégalement ko analyser ba nzembo parce que qui déjà moi, hein, polémique est sur bateau mingi papa chéri boka ki kufagi déjà, et par rapport à l'album Dengue et Oumeli, donc mais tout ça sous temps, hein, donc ba fan tout et BCBG, donc tout ça sous temps et yoka vraiment album mona et to regarde sous temps analyse na biso poto ya to ko analyser toujours positif quand Dengue zala coup de chapeau na papa chéri banzembo bien za na kati album vraiment. Donc balle de match album obisu bande ko zela yango et to ki banzembo bien, donc félicitations na papa chéri. To kepe côté Koffi Olomide côté Koffi Olomide to zo qui déjà album légende, tout le monde peut vraiment, hein,
Koffi Olomide a pesi biso vraiment ba couleur et belé dans l'album na ye donc toki banzembo lo ba mbembe toki banzembo ça vraiment bien ça na kati donc tosenga toujours na ba Koffi na ba Koffi donc il est toujours pour consommer l'album mon ami mutu eza que actuellement na Amazon toujours mon kaka album moko ya fait rigola tout se poser la question est-ce que batona nyosu ba artiste ona nyosu ba fanatique toté est-ce que ba fan ona bazaka ba virtuel bazo ko resomba toté donc voilà yango on attend to koma kuna to pesa toujours hein ba félicitations bina ba courage ba force hein mingi na ba golo parce que bango vraiment ba loba que ba ko tia ba carte na bango ko ba consommer artiste fait rigola c'est vraiment et là vraiment photo pesa bino ba merci mingi bino ba fanatique qui a fait rigola parce que vous ça la différence vous pesa biso vraiment maina mafuta na terrain parce que ça l'album sur bimaki ya ba 30 titres tout le monde a noté vraiment na Italie ba achat to signaler na bande gonyo surtout que Amazon azali boutique en ligne Amazon azali magazine en ligne comme le ne ba russe balobaka aza magasin en ligne donc ndenge to monaka ba Fnac hein ndenge pe Amazon azali ndeko mo poser nga ba question non Amazon kuna Amazon ezana ba département ebele toujours le bela Amazon Music yana mutu mususu toujours ba Amazon yazo monaka site no soma ba biloko ya soma ba téléphone alors que Amazon ezana ba département presque ebele toujours le bela Amazon Music Amazon azala lokola Apple Music azapena Amazon Music oya ko streamer banzembo online ne to monaka ba Spotify ne to monaka ba Deezer yango wana to senga na bandeko tout peut-être ba yebite boye ba yango lelo mais na plateforme wana toujours monaka kaka ferigola ye moko donc voilà félicitations na ba golonyo surtout bino nde boza ba fanatique ya solo po bozo cha ba carte na bino en jeu pona ko consommer album Dynasty donc voilà album ebimi belé quand notre solo basiko album ebimi vraiment belé mais toujours sentir en côté vraiment dans la plateforme wana de téléchargement donc vraiment trop singa na ba fan nyo surtout de partout s'il faut vraiment soutenir hein ba artiste na bino hein, donc eloko malongo eza cha carte pour fan cha carte pour artiste à récupérer moi eloko mokie pour aider à son sama là na ka ndenge ezalaka donc yango wana moi tsoka mokie connexion ça biso moi défaut donc on illustrer hein donc tout ça la illustration il y a ba vidéo logo là ya featuring ya inosbi na ah oui le longomba malheureusement connexion ça biso moi un peu défaut mais c'est pas un problème c'est une partie remise comme on dit donc tout ça toujours wana biso wana le loso to quantité lobi to kokota lobena so to quantité lobena to quantité lobena to kokota po cop na biso yango oyo donc voilà merci beaucoup donc nakosenga na bandeko nyosu ba reçoit vraiment vidéo oyo soit yango partager yango ceux qui n'ont s'abonné na chaîne na biso te o s'abonner na chaîne na biso pour et ça la biso très bien voilà tout autour y artiste fait rigola je crois que biso tout au monde qui ndenge nini ake affaire ezalaki awa na niveau ya Kinshasa ndenge nini bato bayambaki ferigola et to monaki ndenge nini elekaki mais biso to signaler na bandeko nyonso tout bazala calme ferigola azo préparer ba concert na ye akoya kobeta ba concert bozala calme faire ça à makambo na ndenge ne même si aujourd'hui toujours sentir tout le monde tire sur ferigola aujourd'hui pour yebana il faut tirer Ferry so za chroniqueur pour bachoka il faut tirer Ferry mais to sokomi to comprendre les gens là-bas de nous soutenir to pesa ba makambo te mais ça ba nous il faut to ça l'analyse to voir to ça l'analyse pour na ko tia makambo nyo surtout vraiment na ndenge ezalaka pour bandeko nyo surtout ba comprendre nini oyo eleki nini oyo bandeko ba ekoloba donc voilà biso to akawana toujours pour na ko tia ferigola na orbite comme d'habitude donc déjà je crois bomoni ozomona en image to moni biso nyo surtout ndenge nini tatou kaka ya pamba faire rigola et ça li tolé ah ba bien non faire rigola ça li gaffe tout ngala lo bango toujours faire rigola as artiste moko bo lelo ba bandi combattre lelo te
Tant que mon artiste msusu bande comme ça baolo baono lelo artiste mo ya mboka azali seul contre tous te babo sanaka seul contre tous ces arandés faire pour faire appeler ça mon bonda et niveau faire rigolo azala ngo lelo azui support topé azui coup de pouce ya motuté tant alonga quartier alonga plutôt maison mère to monaki ba combat côté utaki faire rigolo la kolongwana na maison mère bo monaki makambo salagi déjà et na niveau o akomeli lelo moi je pense que ba kota suka il faut peu ba fanatique ya faire ba team ba comprendre oh faire rigolo azali ana ba fan na faire rigolo si aloni misisa na ye na musique ya Congo parce que azwa apport azwa support ya mutu te azwa soutien ya mutu te la carrière na ye so bandi mo mso aloba ngo abi yenzete ya mobeso azo zika e bongo yo nzete ya kokauka ye ala nzete ya mobeso na nini na lelo na musique lelo na maison mère surtout to yebi maison mère ki na gesso mutu alongwe ndenge ba kenda na mutu yango lelo to singa na bande gonyo surtout ba respecter artiste oyo faire rigolo parce que aza artiste moko aza symbole ya résistance aza symbole ya réussite aza lelo symbole ya makambo ebele combien de fois ba fingi maman faire combien de fois ba fingi bana faire combien de fois ba fingi faire et faire azo garder toujours tête nae toujours haut donc ça ba neronanga ça ntaka fait na ba émission belo na lobango pamba te faire rigolo aza na mental d'acier oh lelo ba artiste belé ba na ngoti ba artiste belé ba sangisa ba journaliste ba sala arsenal ya ba journaliste pour ba ya redescendre faire au tigala au sala mo jamais ba artiste belé ba koma ko kene ko futa ba musicien ba ko futa na ba musicien pour ba ya au tirer sur faire rigolo faire au tigala au sala mo a tigala au sala ti et on ba toujours faire rigolo azali mwana ilaka donc trop kene na ngoka bongo ba bazo précipiter bazo linga ba kene ba kota bozala na mino calme bo luka bo kota au mona faire côté bino bozo luka na te parce que lelo bomoni donc faire appétit déjà Dieu voit mon âme to zongo pe na ndenge pe sur le plan spirituel hein ba ndeko nanga sur le plan spirituel tant de monde Dieu voit mon âme abeti on a nzoto na ye izana ba musicien mususu ba ke musika ba kanisa ki mususu faire rigolo za côté moko yo batam ba konti na maison na ba konti na kati côté faire ba mbula bango zaki ba kokuta faire côté wana ba konti ba kuti faire azate ya bo moni ba na choix isusu te ba komi na ba trans to détectera ba trans par rapport à ba bima na bango par rapport à ba comportement na bango to détectera bango bon lelo to zawapi lelo to zawapi oyaki okoti boulon ki okuta le mutu côté wana okuti le mutu te donc voilà donc na ndenge ka bomoni nini oyo donc eza na on erreur moko te même si ba ndeko na biso ba warrior ba luwaka na bango sili na mutu ya fere balinga na bango sili na mutu ya fere donc yango wana bokokati bao bayebi français bao comprendre ndenge nini tatou wana ekomami voix wana ekomami je crois eza na forme ya conjugation du verbe voir au présent de l'indicatif ou du subjonctif hein, donc toko va appeler de l'impératif hein, donc toko ke nango pe bongo voix donc erreur moko eza nango wana te bao bayebi français je crois pour ça ba recherche avant boya hein, boya ko porter batou hein, donc ko porter batou ko porter batou plutôt correction avant oya ko porter mutu correction il faut d'abord le ko ça ba recherche ma ben biso ba congolais ndi yango wana to lingo mona ga ke no donc bolingo mona diable partout bolingo luka silina ko to luka silite donc voilà merci beaucoup côté wana ya gi point op to moni pelisa ki mo réseaux sociaux par rapport à tatouage à faire à bimi na tatouage à pamba et créer polémique donc voilà et puis vidéo mususu bomoni enfin faire rigolo à la raki
Pomba Niance qui est à vraiment dans volume 2. Hein, donc voilà Bomoni déjà Pomba bah, si va enregistrer donc voilà Bomoni en mode studio ou studio donc voilà ils allaient vraiment ils allaient viennent à petit nae bah yembi bah yemba il pesa couleur moko boye hein c'est bien featuring oyo ba ko zelango ya ko sakana tiso botali ga déjà ba Niance oyo hein depuis Gaïma déjà bien koleka artiste à Moka depuis Gaïma déjà bien pour voix originale les araming pas depuis Pomba voix originale hein voix originale vraiment araming et pas depuis Pomba surtout le total la sikoyo et zong c'est biso tana ba ninga ba quartier latin mais na ndenge soit forme mususu bon comprendre les gars on est en moins de trap par rapport donc voilà en tout cas Torozela là vraiment featuring au total la couleur nini pesa biso bisusu ndenge et ça là donc voilà c'était un peu ça donc to simbiga par rapport au simba par rapport à l'actualité côté ferré vous avez toujours calme faire préparer les biso et le moko boy ko bima kala mingi te to quand même mon tsoka nango hein pour to tika bino quand même bon te boy quand même bisorbi hein donc c'est la tête ah ferré gola to kango et puis on se retrouve juste après pour to boucler émission d'Absoka Ndingela. Voilà, en tout cas, tout ça rapidement. Boyoki, Bizorbi, c'est, il a fait rappeler sous bateau, et qui faut et qui faut ama yo, il faut faire rappeler, bon, il y a besoin de bateau basima, to bosanité, bozali bateau ya sima. Botoboka bozali bato ya sima botoboka donc voilà donc ferré à rappeler bango ke ba bato sima donc voilà merci beaucoup merci na la fumu hein fumu lost na peso ba salam ebele merci na Stone Panzu hein donc Stone Panzu 35 carats na bosano te na peso ba salam ebele te soa ndombaxi na peso bamoto belé maman na biso ABDZN Biloni la Nita Béatrice Mutombo le président bamoto belé Clarisse Massamba Maria José to bossa binoté hein donc Odette Sébastien merci beaucoup hein tala rayo to pesibino vraiment bah merci belé Zegaza toujours reconnaissant boye barango hein donc moi message ça va bien moi appelle ça va bien hein pour tala bino donc voilà to comme nation na suka bibliothèque na bosani yote il y a bibi na bosani yote merci beaucoup toujours na biso tika biso to ça toujours ouais pour yo ça na oza gaulois hein averti oza vraiment mutu moko oyo nga na portaka toujours na motema donc bibliothèque donc même moral na bi ke bande ko belo bazo tuna mais je crois lobby tout ça les forces sous to bete so lo moko hein donc ya ndenge ya chombo ka ndenge zalaka bibliothèque ya abeta bangwangula kaka ndenge ezalaka donc voilà merci beaucoup na bandeko tout bandeko nyonso tout bazo continuer toujours pour soutenir global tout ça toujours wana global les na ndenge nango kina na maam nango global les na ndenge nango kina na jeune na e ndenge alaka donc voilà na bandeli susu vraiment tozongeli ko yela bino ba actualité na o Italie ndeko na biso ya mobali inosbi donc voilà tokozongi la bino sur actualité na ye nyonso tout kaka ndenge ezalaka côté faire rhétorique aussi ça bon il fallait que to la bino position ya fait to la bino position ya dynastie na Amazon parce que ya onde makambo voilà bomoni na Amazon dynastie yewana donc voilà tout actualisé page à 45e position tout actualisé total à ceux qui album et vous allez na position nini lisusu poto ya tout ça la bino lisusu matraquage ya makasi na o esali promotion ya bacha donc voilà totala ce qui est bimi to ebimi voilà bomoni
45e position. Si on a bien tout, bah volontaire, tu actualiser sous bah volontaire, pour continuer pour sommer la biso album, tout ça en haut, na bosinga. Donc voilà. Ah, si tu viens à numéro 1, ah, bon, on a que l'album, on y a ce deux bimaï na ngo ah, bah zo somba na bango bangote, zo mono bah somba ti. Et puis il fallait qu'on évoque peu moi là au moins mon quête au monaki, jeune fille yo, maman to éviter to chaye wapi, maniki, asala qui mission moi le bio non, bah azu soi-disant fuite mon boy, bah sommi, ne onanga moi si. Tika o mela bombe go, hein? Tika o mela bombe. Album oyo, volume 1 oyo, bagola balela butu moyi. Que Sony a mis la bango ata ba CD physique. Donc a mis la bango ata ba physique pour album sous fiabilité za makasi mais yo zo va na plateau to ba bombe na yo. Olo ba ke onote ba sombi soki ba CD ba bilo mo bon. Et puis ba golo ma monnaie à la raté golo sombaka et puis album oyo eza kaka na ba plateforme ya téléchargement et puis na ba streaming. C'est une première hein? Donc pour un artiste à Congo abimisa uniquement kaka na ba plateforme. Ils appellent aussi juste pour éviter ba piraterie. Hein, parce que oui, piraterie, nous avons téléchargé à saline CD à Tegime. Na CD Kobima, na Oyo. Moi, réduction, c'est à moi ma casse. Donc, donc vraiment, tout est nini, ils ont assez ma casse par rapport à CD sur. Donc, voilà, il y a un autre rôle au Bakotona. To bandé les sous Warrior, Nyon surtout Oyo, ka vidéo, il va faire asticali, qu'on soit CD. C'est la dynastie volume mais tigali bobimanté. Donc voilà comme hein, donc information na opesi na bande gonyo surtout oyo peut-être ban information té bozanango na mitu. Donc tout le monde peut venir na biso pe Kofiolo mide pe on bon non to vérifier pe album ni nango ebimi pe sans ba physique. Donc ça la effort wana to vérifier information et puis to ya pour te rediffuser en Ouganda. Merci. La bande de surtout, faut qu'il appelle merci, continue toujours. Il y a aussi un album album Dynasty. Bobo ça répète ma liberté zali wana liberté zali. Bo continue pour somba liberté. Bo continue hein ko somba banzembo moko et ça très très important. Merci. La bande de surtout va du temps. Il y a Rolanda Bisso. Toujours quand même moi 20 de minutes. Toujours même moi la binotou. Restez branchés et connectés sur Global numéro national en Wana. Ou bengi biso donc benga biso na numéro wana pour faire sa remarque na yo pour faire sa bisopé ba point de vue na yo donc voilà ba suggestion to wana to yambaka nyonso tout. Donc voilà tout solo lika les padres par rapport à tatouage et puis par rapport à donc featuring na ye na déplique pomba nuance toujours zela ngo maboko yako fongwa. Merci. La bande de surtout toujours dans bizorbi hein donc l'euro fait rigoler au bois que la mission à la militaire on est trop bien on a des décembre trop bien on a une nouvelle an ah calamité tout au côté déjà quand ngezala la bonne année na bino surtout donc meilleur feu balobi comportement à 2022 tika on a 2022 donc au côté 2023 changer ndeko changer tika soli tika motema mabe tika songi tika motema tika ko ina mutu asalo eloko te parce que mutu na somba mutu kana ya tambola na alataka na bien avant na la terrasse somba mo bouteille na ya sombaka yo loko zoko ko somba te komi ko zwan kesa non bien te oyebi mutu na ndinga zoli mutu kana ete oyebi te ndinga sali pa koma kota komi. Donc to tika jalousie to kota 2022 oyo et 2023 plutôt 2022 to tika yango vraiment bon soutenir surtout éthique l'année 2022 toko de 2023 na peto. Merci beaucoup tokutana à très bientôt. Bobo sanate s'abonner na chaîne Oyo Global Télévision Moscou, vous allez jamais déçu pour tout ça vraiment on a pour na bino check.